likambo zali nini likambo zali mutu oza na semence ya koboya bato ya kosepela na avancé ya bato te mokili ebandi na pasi ezalaka na Esaïe 14 je pense ntango Lucifer na likolo babengi l'ange de lumière abandi kaka kotuna question mpo na nini kaka ye abandi koluka kose comparer ali mpo na nini kaka ye mpo na nini kaka tokumbamelaka ye ngai mpe nakolika nakoma lokola ye motema mabemba nakokoma lokola ye kutu nakoli ntango ozoba kutu nakoli tolinga bengi nakokweyisa trone na ye mpo ngai nde namata for nini siko oyokolo entreprise ozosala mpo oarrete hémorragie wana effort nini kolo entreprise asali mpo arrete hémorragie wana lokola azosala effort ya koarrete yango te c'est que il est dedans ndenge nani alobaki so bozomona na nini ya sécurité criminalité to bacrime ezosila te c'est que les criminels baza na kati c'est ça donc lokola criminel aza na kati c'est que mokonzi na bango aza na donc ça veut dire bref donc yemoko aza sepela nango asepelaka nango yemoko mpe aza lolenge ya bato wana parce que bazotraité des corps hypocrite par rapport à la vérité na ye ndenge alobaki ke aza na contacté l'émission esalamaki lobi azolanda babiki nalandaki émission na bango na chaîne na bango moko babiki décor aza hypocrite na nyonso oyo Bellevie asalela ye retourne akopesa yango wana nde sika mabe ezozala yango wana siko en retour décor asalela Bellevie eloko te awa mama na moboko ya likambo eza wa lise bimia lise bimi bapublie parce que la monde bakopena nani asali makambo oyo donc si la asali si la makambo en tout cas asali pas si lise bimia wa ya batu oyo si la kanisa binemi non bango bakangisa si la binemi ya peut-être so batu ba comprendre donc batu oyo si la kanisa binemi baza tellement ebele mais na yebi que Lionel a affiché biso mais autant moi quelques personnes awa tout le monde a déjà comme on ici là akangisa déjà maman étoile babi maman étoile na sila bakangisa baza binemi toya wa bamba toya tomoni Bellevie pesa na kati ozo comprendre tomoni Bellevie tomoni ba Viviane tomoni ba Gachibi akangele kanda sila mtakangisa ba binemi tomoni ba Gachibi tomoni ba Linda bien ngolo bani ennemi ngolo ba moto aza hostile qui veut nuire kasi si là ti c'est mon problème ngolo babi batu wana si la kanisa bango binemi ngolo bake batu wana sko si la lingi abanda ko ni 7e bagarre pe la katia donc li c'est non parce que papa masumu baza na katia papa elombe pe na katia o to bona basuka wa ba otisa biso groupe salongo mobimba ennemi moi je trouve ça c'est un peu trop fort et ça peut-être l'antipathie mais le long de aussi définition il y a ennemi ba tout ba été mais ba tout so ba bien ennemi na sens que na ko tout sur la raté aller là dedans té débattre les ba dit que ça n'a pas qu'à antipathie c'est-à-dire que moi ni mudo azana antipathie na yo so ba tunie Gauthier olinga ya fouté point olinga MKT point ako expliquer oti tena linga langa ka ete atanga kanda na sala yo nini donc raison exacte mais oyina mutuka bongo koloba que peut-être ba antipathie ezali na ko bondima koloba peut-être que bato yo ndeba ba indécis bato mo ba mima bango lokola ba moto le padir je dois zokenga so tu ne bozo kenda da yebité place yango to okende to sala nini kuna ayebité na azokende ni kaka je mona bato mo bazana ba volonté te bato mo bazana ba décision te na vie peut-être bato bongo pe ba mbalé bato ba mbalaka facilement to inaye to inie mais en soi quand inaye aza pena na oyina wana ya sila te je comprends parce que la liste quand on t'a mis là on faut liste pe tant que moi net comme ça to mettre lisolo ya tu mets ta solo ya c'est bien Sarah mais c'est Sarah mon ami quoi d'interrogation fan révolté tout cas dans balola si la mon il y a ça des fan révolté voilà pour ta année fan révolté au moni to biso to mettre ta solo ya musala na biso kala sko bango musaba yelo ko ba eli biso liste
tout le monde a mis la solo ya film ya matongi si ko ba eli biso film ya binemi film liste ya binemi entre ta biso to beta solo ya silence complice. Mais fort père Jérémy Chaban il peut se voilà reconnaître je le reconnais mais Jérémy Chaban bazo ça ça va vraiment ça va maman déjà pas non ça qui biso ki kala mingi te tout le monde a pe biso pe to banda maman déjà pas à côté makambo oh mais na lobby eza affaire eza li kamuna affaire ah eza ba affaire na biso azaf c'est une femme ambitieuse azomona musika tenga pe na yobi na koma pe filmer na koma filmer kasi ba no travailler na arme lourd na pe se moté na zi formation ya Fioti Ngoma na ya Mindodo parce que biso to kozongi la pe espine to zaka pa ba kuili mader ah oya ko on rappelle rapper chef voilà te bola c'est qu'on a sangisi e komeli ya Mindodo na ya Fioti Ngoma moi mukepe ya Wilima parce que ba tuna travailler na bango OK ozomona eza ba faire ambition yango wana siko biso to tourner biso to zo produire pe mbongo ezokota bartiste pe bazo zo ba valeur bartiste pe misala na bango ezomonana parce que baza ba artiste l'artiste ne vit que de ses œuvres c'est ça aya sali musala na ya côté simo muke na ya kei parce que la place ba réduire biso to bimisa ba film ya solo ba yeli biso na liboso film ya matongi deuxième film ya biso yango yo ba yeli tala niveau ozomona te mitu ya batelembi. Voilà, en tout cas, mito batelembi, tozo ke la biso malem la kushite ka côté tozo lobaki, tozo na posa ba bandeko ba bimaka ba c'est pas nous ça la format qui toko makasi en tout cas ngana soutenir yo mon frère ndeko nanga parce que na lingaka o tsaka ki artiste était ceux qui na bengio au répondanga to kuti appel makenanga au rappeler to solano bien décor en tout cas je le salue chaîne na yo et qui liboso pose appel mutumu très poli ba tout ba c'est très respectueux c'est vraiment bien aux arano bien na batu au longola ba galon ou ba artiste ba komona ngo kili o benge boye ba te ba ki impolitesse na kati o benge boye azo répondre ote parce que ça na ba artiste musu ba no rouler la ba émission mais les locaux mo benge azo répondre ote entre guillemets yemo so rotala ayebi vous comprenez donc boka au dîner bon parce que libération do dîner te baza artiste to kota na mulongo ya bato bazo d'accord en tout cas ngana pe so ba mon kako soit et que liboso salama kamna entreprise na ye avancé liboso avancé kutu na minito na biso moni bandeli bando so ba moni ba décor ba ina ba chaîne boy ba tesco mams mafuta c'est ça c'est que combat ce que comme réel ils pas combat cage arbitre za décor so ping sibe mams ça mams ça royako oh mams ça royati ta la tête décor azalé mpanzo yo mona mams na biloko ya Cardozo au minimum c'est pas Jérémy. Au minimum c'est pas maman Thérèse. Même c'est Ranaï. Je pense c'est pas Kevin P, je pense à Keda. Je pense à moi que n'a ça l'erreur. Pas de corps même ça roya. Même ça roya n'est qu'au jouer. Mais à Balika chaîne c'est quoi ba nous ba combat pourquoi ba mission ba nini pourquoi? Te Kobanga. C'est que étoile. Kobanga. Ane loko mo boy. Kobanga. Muto ayebi ki aza fort a banga raté. OK. Moto ayebi ke azane loko kati na ye nazane loko na kati na nga na kubanga te nanya ko tufamu soki mutaza ya kubanga ndako mara ba niveau wana omoni la peur et bloquaka progrès et bloquaka avancement et bloquaka bénédiction zomona moto azana kubanga abanga ka kutia lokolo mais moto azana kubanga te aozaka oser grand comme le monde. OK. Voilà, biso wana. Voilà, en tout cas, Nabi Kibuzaki ebele. Pour toi, na M, comme na M qui a mon ambition. Ambition faisala. Je ne sais pas les logo mo na mona ki madame la déjà bi na kata na salle de classe, moi na oh soki on met sur la Nathalie ba vibo le lomé la betinga ngana sko na 3 mètres comme na 7. Lobi mère faut sentir. Très bien. Omoni bitumba mwana maela banga mwana maela bitumba tola na ngona MK ngona yo pe mo talibo na talibo des émissions oyo ngwabira beti na sa nini te babir faut sentir ozomo mo entreprise okende est-ce que c'est pour autant na inayo normalement ça bon temps ça pour nous motiver na ça motiver c'est ça na ça ce qu'on motiver donc ndenge pe mams ninge pe sous décor ay bo bana batu bazo il faut passer pérage il faut alinga ratika la ka premier de la classe souci ngona ratika la ka premier
OK. Soutien on a ce que la cali colo. A banga te a travailler encore davantage. Or ceux qui concurrence les athées à tout ça la rapona au sala. Donc c'est ça. Merci na batutu bolanda biso bozaki vraiment ebelé ya kolanda biso otali émission au partage. C'est ya musala. Parce que faut yeba que ezana batu mususu ba indesi na vie hein. OK. Ah ba ne ba moto de panier je no mona mutu mususu bazo mema ya mema na kanika kana na nini na vague na mpepe mona ba sentiment donc moni la masse à vivre la carte ya masse. La masse n'a pas d'âme. OK. Moni a doit ça la volonté parce que âme et sika ne balba la au monde balba âme. Âme et sika volonté ya mutu ezalaka. Et sika ba décision ya mutu ezalaka. Parce que pour ennemi attaquer yo, il faut d'abord attaquer âme na yo. Très bien. Ce qui a réussi ko kanga âme na yo, c'est qu'il a bloqué volonté na yo, a bloqué ma décision na yo. Tu ne peux plus bouger. Comme il y a ordre na ye. Comme il y a guidé yo. Comme il y a les gens qui ont baza bongo. D'ailleurs on tombe que la masse n'a pas d'âme. Donc est-ce que masse ezali décision volontaire comment on malakaka. Eloule. Vous comprenez tout ça qu'il doit. Tant que il y a tout qu'il doit. Il y a tout qu'il kaka. Parce que n'est tout qu'il ne boto qu'il ne poto salanine. On va expliquer le côté. Parce qu'on a quatre nabiso bato bongo bazalaka. Vous comprenez? Bato yo baba mima kaka. Donc c'est ça yango sala ki bon allusion na kombo wana ya sila. Ce que ça na bato pe ba mima ni kaka bongo na makambo sila yo ba nete tozo ine pona nini tozo to ko lobela ngo tout. OK. Ce que moi ce que yango na lobi même ba collègue na ye. Olo baba no comprendre OK. To mima na ki ah muto ndengeni tika to approcher ye. C'est un chose au mona vague ya bato. Au-delà ba mère fan ba ningani ya musala ba komi ko zonga. Toki na hôtel qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc comment on a pu voir même na batu oyo l'autre côté batinda ba pesa ba on voir même na ba mbongo. On a repasser la télé ko finga sila ko dénigrer ko signomer ba kombo ko ça ba bloko lelo ba comprendre. Ba on sur lelo to zana ba et puis batu wana ba zongi te po ba pesi ba mbongo. Bazongi te pour ba beti bango film. OK. Finalement ba komi ko réaliser que non on était dans le mal. OK. Mona to tomba ki tellement bas to comme parce que le problème est ali nyamana mutu baza na différence. Différence c'est nyamana mutu ali mutu azana mayele. Moni mutu se poser ka ba question le pourquoi, le comment. Ozomona mutu lingaka à comprendre. Ce que ceux qui mutu azana capacité soit de comprendre te ba komi ko memayo ka ko mema obandi ko koma pembeni ya nyama. Très bien. Moni obandi ko agir par rapport à ba instinct na yo et comme au komi ko danger public au komi un danger pour la société. Donc quand on m'appelle ka mutu boy ba tu no bomi mutu poani o ko expliquer amote. Zomona ce que c'est ka passe ces autres na biso ya ngwana. Ndo zomona ndenge madame la déjà lobaka pesanga bongo na yo. Ah likambo na bongo non seulement to sala ba émission mais to komi pe ko linga to zongi sabatu na molo oya ko comprendre. C'est-à-dire que ça peut beaucoup ya mission autompesi na MK. Comme même mutu à réfléchir, comme même mutu à se remettre en question. Comme même mutu à tellement mi lobele est-ce que nazo kendo est-ce que ça mala mutu za babe. Et c'est quand na télé est-ce que ça danger to est profitable pour nangai. Nous sommes na ndenge mera loba que j'ai aimé na tel même na ba commentaire de comme waouh une génération a aussi besoin d'une autre génération. Très bien. Ozomona c'est que azalaki nango na mutu te na koyoka mutu koloba et continuer et puis alingi ko ba na ko comprendre. C'est ça. Mais fallait qu'on continue à expliquer biso non. C'est tellement beau. Ozomona yango na baki tangu tout le baki azape na beauté te. Na tune non mutazo comprendre que ça que beauté à limiter beauté na visage. Tu sais être intelligent. C'est tellement beau d'être intelligent. Très bien. L'intelligence c'est une beauté parce que ça attire. OK. Qu'on s'appelle très poli. Moni soki muta azaki toko, moni de belles de visage ndé balobarabo. Moni azako attirer bateau. Mutu toza na posa mutu le que moun ba tourner. Mais lorsque tu es aussi intelligent, tu attires. L'intelligence attire, savoir parler attire. Même le sourire c'est une beauté. Oui, moi si muso tala illuminé vous êtes compliqué mais pour na sourire neka doit kufa kanayi. Moni exactement respect kozala très poli. Nazolo banayo so to bitelo ba mama beauté awa. Atro mama déjà a aider biso tango ya.
Okay. Je la salue déjà là où elle est. Je l'aime bien. Voilà, toi, on a peut-être un sujet pour battre tu as Bogar, tu as qui toque, moi, qui toque, sa beauté, quand on est sûr, que beauté dans la mambo belé. On prend peut-être un air goûter le barabou, tu vas se plaindre. Certainement. Et ça, là, on bien net, sans fausse modestie. Mais justement, dans le bien. Elle vit sur le bien, ça là, bien. Dans le bien. Et ça, le rôle de qui sort de chez lui pour y rentrer moins pauvre que lorsqu'il en est sorti. Mais on a bimananda kunae, azani logo te pour andimi pena zonga, so tu azaka na 10 000 francs, mais andimi pena zonga pena zéro, moins pauvre. Et ça par rapport à mbongo te. Vous avez n'engé de c'est que mutu tout temps wazoya, nazo linga toujours un plus c'est baksa marana vinanga. Voilà. Moi je t'écoute parler, j'écoute parler maman DG, mutan bossa la émission, la réponse bossa là, je m'enrichis aussi. C'est ça. Donc on a lingi qui étant on a vendu na plateau, bateau ba olandanga, waouh. Waouh, wow. Ce type-là parle bien. Et ça l'a bien. Vous avez vu, na lingi na ngati na vana na plateau, dit longola nani wala dit longola. On va tuer mon pain na ma fille. Comment ba ma fille. Vous avez compris? Parce que tu commences à be forona qui na plateau, ozoloba, moi je réfléchis, j'ai fait aussi réfléchir ceux qui nous suivent. Voilà, bon on est ezalara parce que RTR ali bosuya ba itando iki za pona ko édifier pe ba to pesa ba to ba savoir. Vous comprenez? Donc, nous sommes pas raté moi mon éducation dans la bango, raté l'école, raté l'église, mais à travers l'émission na biso pe à rose ou pe bongo ils ont une place. Madame n'a déjà. Alors ils ont le peut être on peut sa biso bongo. On peut sa biso bongo et pour ça là vraiment qui toko makasi. Mais na tu kolanda émission mo tu kalamingi était à prendre comme journaliste la PC moté ayamaki Gelor qui mimi. Alors bindeko wana asa on a kaka pona ko créer ba problème. Donc bangonde baza parmi bateau yo bazo sala qui ne ko belle vie akoya. Aluka mutuna ye depuis azala ki depuis Gelor qui bazala ki wana aluka ya longwa aluka ina ba makambu ebele. Lelo to moni de kwana ye mutu ba voice efute awa ki ba matanga Richard zongi lisusu azongi sisusu ke balinga ki basala association moko boye bana mibala nga kosela bana mibala ngani ba makambu ki balinga ba koisa sila nandeko belle vie de Congo ce qui encore le nom qui m'a garçon tellement dans le monde boye mundirba yo ana komona yangwana komona yangwana donc abiki ndeko alobike alukangai e babike ko luka don ba manière rebelle ko luka ko nuire vie en mutu faut ma parler au ko lo balini pona te omoni nganaza parmi bateau yo nandi makapenza 100% te ça peut arriver que muninga BBC muninga. OK. Parce que moni moi j'ai vu qui na baninga oyo pratiquement nyonso cigarette na bangi. Nenga na meli bangi na meli champagne même na banganda. Très bien. Ozomuna ki ba mela tellement na lingi ba massa na ngatro. Parce que makam na bango wana pona nga ça ne tient pas. Omuna pina ba oleki sa ba ninga zala ka moi de ko leki et le kapenza ngai ko leka non simbango. Et sauter nga. Pona nini nazomuna ke eloko eza nuisible ko nuire na vie na nga lobi. OK. Eloko ko mimanga place mon côté. Nazomuna parce que na kati na nga nazolula excellence. Je me dis qu'avec ça, na aucune musikate. Avec ça, na ko détruire vie nanga. Parce que ngai objectif nanga da l'excellence. Toujours aller de l'avant. On a n'engue nzambe yemo lobi na biso to chercher à être la tête et non la queue. Toujours la tête et non la queue. Vous comprenez? Et ce qu'on a mutu o ya komi na niveau amibengi la patrona. C'est que mutu o déjà tant mutu amibengi bongo et l'ungolo ba ke autour de lui à s'entourer na ba excellent. OK. Moni, ninge balabaka mutu amiko kakate. Maman a déjà fait ça, je pense dans une émission dans lobby, une très belle émission. Je recommande encore Jaba Babatalango, j'avais appris beaucoup hier, moi. OK. Nina le bagala, nina bagino na ni brûlé tu sais voilà. Na nazalaki na scène. J'ai joué ni balabaka biso to enseigner à Batou. Mais nga imoko pe na te ya maki na film. Notre salle complice le silence complice. Hier j'étais au plateau, j'étais vraiment ému, j'avais beaucoup appris. Ce que il faut entourer na bateau yo, bako memayo likolo. Bateau oyo, bako kende na yo likolo, bateau bako sunga yo, na excellence, na progrès, moni, na grandeur. Ce que elingi ko pona na zone pona ko baki nga naza à 100% te bateau ba baby bisakam.
elingo ba ke ye moko déjà a sepelaka bongo. Bon, OK. Ye moko aza déjà na semence oyo wana. Ya ko sepela ke ko panza bato. Ya ko kabola bato. Ko détruire. Et ça déjà semence na ye. Ce qu'on lukanine a s'entourer na bato oyo baza moni na ko itiza. Bazo sepela baza na ye na baza lolenge na ye. C'est ça lolenge na ye. Ngana na ko condamner bato ba te ko lobake yeba na ko linga ko détruire. Mais par rapport à qui y a gelon qui même qui tenga to vandi boy. Nde to vandi boy yo ko lobalanga ke to sala cop to longola Lionel na musala. Loko les semences na ngate na oboya pourquoi je me dis Lionel aza na famille na ye aza na ba responsabilité musala oyo eza ko sungae. Au contraire no bano soki yo moni Lionel na problème yebisa et surtout moni na faiblesse to webse papa awa et que bien te mais ka ko bongisa. OK. Ozomona mboka etambola bongo. Siko ozomona likambo zali nini? Likambo zali mutu oza na semence ya koboya bato. Ya ko sepela na avancer ya bato te. Mukile bani na pasi ezalaka na Esaïe 14 je pense. Tango Lucifer na likolo babengi l'ange de lumière abandika kotuna question pona nini kaka ye. Abandi koluka ko se comparer na lui pona nini kaka ye. Pona nini kaka to kumba melaka ye. Ngai pe na kolika na koma lokola ye. Mutema mabemba mo. Na ko koma lokola ye kutu na kole. Tango zo ba kutu na kole ke linga beni na ko kwisa trône na ye po ngai nde na mata. Or tango muto bandi ko kanisa bongo mabe nzambe ne tango nzamba kwisa ka mutu. OK. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Parce que ça na batu oyo keba. On nzamba lobi soko simbi prunel na ye. OK. Tango zolinga okoisa alors que trône wana eza bâti na maboko ya nzambe. Alors que trône wana eza bâti likolo ya le roc ye moko nzambe. Eza pasi poko isa trône wana. Au contraire, yondo kokoya. C'est ce qui toki nango lelo. Donc olobake bon, je ne sais pas trop kimbimbi azalaki kuna. Mais moi je me dis seulement que eza lisanga oyo parce que ekoi ndekwa kei. Tosali ozomona te bato bazokeni siko effort nini onga nozomitu na question ponga na komitu na question effort nini siko oyokolo entreprise ozosala pour arrêter hémorragie wana. OK. Effort nini la question mora bien effort nini kolo entreprise asali pour arrêter hémorragie wana. Le kolo azosala effort ya ko arrêter en côté c'est que il est dedans ndenge na nyalobaki so bozomona na nini ya sécurité criminalité to ba crime aussi la tête c'est que les criminels bazana c'est ça. Donc le roi criminel dans la carte c'est que mokonzi na bango azana. Donc ça veut dire que bref donc yemoko aza sepela nango sepela nango yemoko pe aza lolenge ya batwana lolenge ya batwana parce que ngani aza boye na lingara aza sala effort il n'y a aucun effort to tala penake to arrêter hémorragie wana na sangisa batu na fandisa batu na kimia non faire exact au contraire pour que ça otambola na batu otambola na batu au contraire pour to mona ke o meki boye ale ba futi mutu mo bomonte c'est on a Canada le bis na $100 ngo botindela nga wana bani yo meki batindi ba bambi siko batu ba ko motala te et bon que yo ke ni mabe qu'est-ce qui passe ezali yango wana to côté pe le roi moto azoya pe ko détruire peut-être actuellement. Mais na lobby hein pour ko futa batu ba mongo ko finga batu ko futa batu ba mongo ko critiquer batu lelo bazo traiter décor hypocrite par rapport à la vérité na ye ndinga lobaki ke azana contracté mais monsieur salama kilo ngazola na babiki na la na émission na bomo na chaîne na bomo wa babiki décor aza hypocrite na nyonso oyo Belvie asala ye retourner au PC encore ndesika mabezo zala yango wana siko en retour décor asala la Belvie le côté très bien. Décor asala la Belvie et le côté omoni film tango esalamaka omoni moto ba benge ba osali distribution benga na film mais nga tango na na likanisiki na sala ndelo na biso na na plateau na sala pour que batu batala biso ba se planer mission na biso c'est que tango moto wana pa zo artiste na azoya pour apesa le meilleur a donner meilleur oyaye ou éviter ba sacrifice peut-être na buto ala la kita fuka ma kazo senga na nzambe na Saint-Esprit a inspiré parce que makambo za domaine inspiration pour na na monotonité on a bimisa makambo ya sika oui ba sacrifice ndeko na sala gite siko aye apesi et puis film et talami
pour na décor. Yebi décor azana batu combien na simanaï. Très bien. Quand il y a des décors dans le canal film, on a déjà osé combien de vues. Il n'y a pas quelque part, il n'y a pas tant surtout décor à rendre ma service à Osakanate. À Sungi entreprise. À Sungi Batubata la film. À Sungi combo ya entreprise ekende. Si comme mutabongo bino bozo rappeler ka batu. Bola munyo surtout basali en retour bola oyo décor à sali bolo belangote. Non là c'est pas juste. C'est pas juste. Moi, je pense que c'est pas juste. Et ils ont un contrat silencieux. Moi, je au côté na taxi. Et qu'il y a bizarre. Contrat à chauffeur Ali à commissariat. Contrat n'a pas Ali n'a pas ça bon. Et ça va contrat mon silencieux. C'est que tant que bengi mutu na film, contrat na bino dans le silence ces Ali na bengi pour film wane talama. Pour ça il a un musala ya kitoko même si c'est pas écrit. Et dès lors que vous avez zongsa dans le film, vous avez respecter le contrat. Les contrats silencieux, et vous avez payer ça meilleur. Et vous avez que ça bino konabino. Et vous avez que sepela na musala o ya entreprise nabino. Donc il était déjà muto fuba bete la maboko. OK. Si comme abe tant que ya zo kende bongo. Beaucoup zal sous décor mon colonie. Pour que vous foutiez la monnaie de singe, vous fingiez. Beaucoup de sous décor, mon colonie. OK. Or, Razala qui n'a pas de mourir qui toque à Banaki, Batmaneko, c'est Pelané, tant que les casos joués qu'on a. Artiste, c'est le rôle à décor. Bazana Bangwe Belé. Mais le lot décor, comme il y a décor. Bon, ben, il ne sont pas d'habitude à jouer. À comme ce qu'on peut, ça le meilleur, on a pas un moussous. Et puis, ça lui peut chaîne inaïe. Un chaîne inaïe, à se lancer vraiment. Papa, c'est la bonne chance. Quand on est en Nigeria, il y a combien de chaînes, il y a un film nigérian. C'est belé, hein? Belé. Milliers. Mais net, tu vas te mousser, balinga va travailler à Kapana, balinga moussa pour se développer. Et ça, genre limité. Non, peut-être que maman DG. Tu vois, il y a un groupe, non? Atineli biso ba sujet. À part ça, c'est-à-dire qu'elle réfléchit, elle prend le temps, il y a qu'on réfléchir pour l'entreprise. Na sala nini, pour azana, entre guillemets, l'ambition mokoboué. Parce que pour y arriver, il faut déjà pour mécénie sabatunelo comme mokoboué. C'est ça. Vous comprenez? Moni muto azana, il y a des gens, bateau ba botami na grandeur, bateau baza ko aspirer na grandeur. Na troisième, oui, vous comprenez? Et nous avons déjà un moto à botami na grandeur. Très bien. Donc, azoluka grandeur autour na ye. So si vous avez des semences, vous avez des éléments na carte na yote. Bakamune ki ne musikata. Bakamune osuka quelque part. Pour vous avez ambition te. So il faut qu'on démarque concurrence César. Ni non tu mets les sola ba chaîne ya Nigeria. Mais mutu na mutazo beta eloko na ndenge na ye na coin na ye na koluka. Ça fait bien. Et ça la fait bien. Na bango. Non solo. Tala o mona bino ko tibena ba chaîne ils ont 48 na film na canal plus sur les fréquences 48 ou 49. O mona ba Hollywood pic à pic na tala po elle na mama théâtre mi. Ozo mona ba nini o production oyo comme chaîne ozo mona na bi o ba to za rebelle mais mutu na mutu ça les locaux azuya na yere ko la wenzit. Na zuya na produit na nga po ete kama pour na zonga pauvreté. Pour na bambanate mais pour kaka na kindaka liboso de tout monde assis là ko taba coup de pouce là ba ndeko mususu ba sali ba jeune o ba sali ba film mais na lobi ya tala lelo oyo si mise toka si mise kala lelo si mise on a joué tala Koko Bilali donc si la comprendre que na na artiste mais o eza entreprise OK on nga mo pina jouaka donc c'est la différence wana mon entreprise label nanga il faut emata pour emata ngamo ko sile na royate aza capable pas ko sala na eba nini ya 30 minutes ya lobi ne paye ba vietelami aza déjà si mais air moi comme aza déjà si là comme peut souffler voilà pourquoi zo mona ke musala o ezala ka corps to benga ngo corps et senga batunyo surtout bazala tout moi lelo par exemple à sangisi 2 générations ambulance na Koko Bilali. Ozomona mutaza na Koko Bilali zo sikwa mélange wa zo sikwa Koko Bilali zo sikwa ambulance bazo jouer ce qu'on a scène moko
tala ndenge pesi les lois sont va doudou soupe nazolo banayo c'est que mise en jour muto azana souci ya entreprise et mata muto azana souci ba pesa ba meilleur akomi abike nazana artiste ngamoko naza déjà si la bisalu naza déjà o nazali meilleure vente ya streaming avec trophée naza déjà si la o nazali mais pour na entreprise nangai pour na souci entreprise nangai na ozana besoin ba artiste nyonso si la zana besoin muta kembete azana besoin muta azana besoin batubaya yango zo na tozo sutuka bo muto na yeko et to sutuka pe bito moni bijou la reine à tourner ndeti ya zo mo bouton de pas ya eza finae ngana nenge na moni la sila za aza tellement entouré na batuba bien faire OK na batuba bien marketing obi na notala na nini mwele kaka na babenga ngo doc canal doc OK notala ngo babeta sko isola film moko boye faut ça la film mais producteur na artiste na babenga acteur wana et simba te producteur te réalisateur na producteur na acteur wana ba simba te baloba na raté mais ce que par rapport à distribution par rapport à film ba moni bina ke mto jouango bien ezati wana ce que producteur a tout na réalisateur déjà yo na déjà simba raté OK alors bon ça la monde na bité a toi na faire OK pour a besoin ya cause oyo pour eloko simba pour comme on a réalisation c'est mon nom pour kende aya do atali affaire atali pe combo na ye ata to solo la te po ba pe show film ba pe show nini synopsis après scénario kende ko tanga ngo ba ba ngote ba bureau ate atangi ngo ye pa azo réaliser pe na film te awa bien te afale zale bo mon awa uza bozo solo la kaka po na besoin ya cause après wana misole ko zala solo zate c'est ça mais ta la film na ndenge pesa ki ba expliquer ce ko film ba bi moni film o ona o ba solo la raté mais tout le monde a payé to ebi ke ba artiste ba solo la raté pour attendre ba comboter na te film mo ça to ça la fête ngoma ba ngombe ba solo la raté mais na ta ba bi awa ya musala parce que si là azan déjà ba dimension azan ba niveau wana OK mukule ko senga ke bijou la reine to verset pena bi c'est mère awa fo bijou déjà sans moi na limite ba te belé bazela ngo bazela ba mon appel bijou la reine pour les entreprises asa camarade si la terre avona na sila ba mela masanga ba mela vera maite oyo sali musala na yo kende toza ba mite. Mais question moi elinga ya goti avant to kota na moboko ya likambo a liste des awa ya ma mobinemi est-ce que exemple maman top ba robeng sepe na SBA autour maman si la bouti seconde na place ba homme d'affaires hein c'est robeng femme d'affaires c'est robeng femme d'affaires si la commence à faire si la comme une entreprise yami balayé boké ba lobby troisième entreprise vous allez la chaîne ya YouTube té beaucoup mon appelle société mou ya transport très bien ozomona aza tellement na ambition na ebi mo makambo na été na la na été na vanda na été mais na kotala ba vision o ya zana ngwa za déjà ba vision ba aigle botika ko rabaisser dans les conflits non si la za kuna té na minute to na kati entreprise na minute ozali osali musala no to pesi mboko kende likambuno etali rankine etali biso rankine to mona film ana profil wana esenga yo to bengi yo ozu caché na yo c'est bon ozu caché na yo c'est bon yo kanisi batu no surtout nani Vincent Zobenga pe ba film wana ba camarade na ezana batu mo bo pete Vincent baya pe bango kala mais pona tango ayena to ba no benga pe batu na kala enyo ba moni vision bato kala fo bazumba po bato na per kala bazana bafana ba mwa lokola bakoko bileba na bato bazana poza ba mona koko bileba bango tala suko ndenge tozo za la consommer tala ndenge bato bazo remercier si la koko bilali kaka ba dino yo fona iwana bala ni suko na ambulance baby si face à baby si suko face eza bravo bo ya kitoko en tout cas bravo en tout cas na lela ngo mabe au moni place biso tozaleli siko au lieu to benga na bato autour de nous
oleto panza bato Batubaya. biso toza kosangisa. Ça c'est Voilà. là. S'il a une mission, lobi to comprendre s'il a une mission pour na ko sauver musala ou bana déjà Ok. na ko fa. Voilà, si la fin de la mission pour sauver pour amoni musalo et qui n'a kufa. Donc on a ma réunion sur nous a sauver mon. Ah ça le roi Moïse. Tala penza niveau que bazo appeler artiste que to pesa ka yo fufuna na dongo na male olia. Tala niveau. Trop première. Vraiment na zo biso que comment une mission pour réduire l'artiste très bas. OK. Est-ce que maman bilo ko kolia qu'est-ce que ça a à voir? Alors les gens salité hein. Voilà, awa maman na moboko ali kamuza lycée Bimia. Lycée Bimi va publier parce que la monde va compléna nani asali makambo. Donc si la asali si la makambo en tout cas asali pas si lycée Bimia wa ya batu oyo si la kanisa binemi non ba on va kanisa si la binemi. Ya peut-être so batu va comprendre. Donc batu oyo si la kanisa binemi baza tellement et belé mais na dit que Lionel a affiché biso mais autant à moi quelques personnes wa tout le monde a déjà donc ici là à Kangisa déjà maman étoile babi maman étoile na sila ba Kangisa baza binemi toya wa toya to moni belle vie pendant la carte vous comprenez to moni belle vie to moni ba Viviane to moni ba Gachibi akangele kanda si la mta Kangisa pour binemi to moni ba Gachibi to moni ba Linda bakangisa binemi nani susu tozomona wa Marina Laba a appelé la carte wa aza nemi tomoni Sarah je sais pas ce qui Sarah nani pas d'interrogation tomoni Mama Top Mama Top pe la carte à liste tomoni Gingombe pe aza na carte wana en tout cas nana moni pe na Aziza ba Davina ba Aïda ba Sonia donc ba te belé ba te liste oyo Sonia Evoloro nani Sila akangisa binemi donc ça veut dire que et to moni bosse que Sila aza rancunière aza muto aligné ranking aligné rando makasi parce que yo muto moko kangisa ba te belé pe ba artiste o ba sala rapper musala bango peut bien quand même muto abimisi liso ya pesa biso bongo kandi mama déjà zolo ba pesa biso bongo ennemi ngolo bani ennemi ngolo ba muto aza hostile qui veut nuire. Parce que si là c'est mon lobby. Lobby batuana si la kangisa bango binemi. OK. Et lingolo bake batuana sko si la lingi abanda ko. Septième bagarre puis la katia donc lui c'est non. Parce que papa Masumu pas à la katia. Papa Lombe à la katia to bona basuka wa ba otsa biso groupe Salongo Mobimba. Donc si la kanisa ennemi groupe Mobimba groupe Salongo Mobimba si la kanisa binemi donc en tout cas continue na yo et on a le binoté ennemi et l'ingoloba hostile qui veut nuire et l'ingoloba tant aussi la kanisi batuana nyo surtout binemi et l'ingoloba que si la alingi a nuire bango to si la azako nuire bango parce qu'on a batu nyo surtout au tangi wana nani aussi la sa nuire. Réponse roya kuna parce que vous avez liste nani aussi là bino batu bobatel liste wana bino pe batu ba commenter peut-être nga biso to ali to ba rappel nyoso te bino batu boyebi bo mekana no ko commenter webi sabiso ke na batu nyoso liste bimi wana tel déjà si là à sa nuirier et la page les comédiens de la RDC bon bah tiens donc par rapport que to yebi ba finga ko to si là ba réduire à rien. Babimisi ba mabe na nyonso. Osomuna si la fundi mutu na tribunal. Très bien. Si la porté mutu plainte. To si la lekete na télévision à répondre mutu. Alors bagini na sepela ko tout fort. Na mona ba ngolo ba film yone ba dessin animé. C'est qui sera ngai. Mais et choka pe ba toi ko traiter ba comme ba dessin animé. Et l'ingol ba déjà azo nuire oh dessin animé yo c'est quand yo se perdre dans ta c'est arabien na landa ko kuta fana ya ah kasit ya bi on a tara trop et tata la na o ya ba papillon na nota la migolo na ba mona na ni
Ouais, papillon wana. Nani oh papillon wana pumba kota comme nani ekoyanga la moni ba dessin animé to sepela nango. OK. Et ça la rabiso bien vandi pena boye. Ils ont le ba stress voilà. Et princesse ceux qui nanya la mélodie. La mélodie. Ils ont la biso ba stress. Siko si la déjà le bi bateau ba finganga basala ke sengulanga ko ba miraculous yangwana on a landango trop alors bi bato wana basala ka journée nanga bien pour ceux qui na yoki munanga na badi munanga ba moka ko seka donc asa ko na likanisi ya ko nuire c'est ça ennemi donc ça veut dire que bato wana ne basala kaye ana ba finga kaye et ce qui ça kaye ko na MK bongo tant on teka mamo ennemi na ngina bana ko expliquer mimi ngolo bani ngo ba moto aza hostile moto alengi ko nuire muninga alingo nuire muninga ce qu'on a bato wana nyoso tu nani aussi la lingi ko nuire to qu'est-ce que sur le plan carrière sur le plan kaka musala ya théâtre nani oyo si la atelier baton na baruna ye nani aussi la télé poso ya bitabe bongo benge na film na bobenga yete nani oyo si la apekisi na film moko bazwa na film wana te est-ce kazali mais ya côté ma eninga na pe pamba te ce qui moi libange côté sa carte pourquoi pas basali liste oyo et pas par exemple Michou na PC moté pourquoi pas basalon par exemple pas vie à couinement derrière kilo ya monde par exemple parti c'est X to écrit ba ça encore rapona si la bisalu c'est qu'il y a quelque chose dedans té avancer oyo ya ba okate mikolo yo mutako okate mu pepe mo ye mikolo ba tout ba comme ngala comme naître kasi ça ni boissoir dance OK ba comme déjà attiré siko pona mbala mo te ngala comme nanga mutasena na comme nanga SB mutabimi nano habite ngala comme nanga naître siko pona ko arrêter elan wana o ba tout ba komi ko ndeba ba kaka changement brusque de bande o ba tout ba komi na ngoyo to sala nini to bisa déjà ba tona te yo déjà aux déjà na liste ba ennemi na ye qui veut noyer son chien la cage de rage. OK or si la coupe de makambo na kuna za na ngote c'est que to ba luso boye bangonde baza ba ennemi si là bon na koki pe ko ba bongote parce que ndé na pesi définition sur je me contredis nani pe na ba o baza na liste na papa Masum est-ce qu'à nuire déjà na carrière si là papa Lombe o ba benga lelo papa ya si là mta bimita si là mta fula si là mais comme on est dans quatre qui liste si la kangi c'est binemi mais plus grave na sou que lo et tikenga makasi groupe Salongo Mobimba donc groupe Salongo Mobimba si la kangi ça bon binemi pour ba sali si la nini est-ce que si la le to que ce qu'on a ninga logique est-ce que lelo si la zo regretter ni kokabwana séparation ninge mera pese lobi différence division na séparation ba séparation o isalemi na bango na ba ninga ne mususu ya musala si la zo regretter na ngoni au contraire ninge ba lobaka séparation mususu ezala malamu et mimi lelo si la place azali wana si la zo mo yenga ko tira katcho mama loba muke mama boli azara na kupini mama boli mama boli za na salongo. OK merci mama boli to atukuna na silate certainement oui, certainement na SB na tourna na sila arozanga te question la réponse batomayeli ba comprendre pourquoi na poser question na parce que babi ki akangisa binemi groupe Mobimba donc ça veut dire que na mama boli ya razali na bon mais tout monde na mama boli na sila à bon terme na matanga kuta mama na matanga mama boli ya après andimi ko telema plus de 1h30 na moi a telemine wana a telema ba pese non atelemi siko muto yo akangisa groupe Mobimba ennemi akoya ennemi na ye akoya matanga omoni respect oyo aussi là peut-être ba tireka attention na ngote OK na makambu ya mama étoile OK tango Vincent Benguié a répondre Vincent ni alobi te kutu ye moko auti déjà ko benga ngato sololi OK omoni chef d'entreprise bien que azana moto atie pembeni pour assungaye mais azako s'assurer sur la s'assure na musala na ye siko akokotela ba makambo bo pa bebisa makambo e musala nini kan mizo ke kitoko bo akokotela ba makambo wana te donc si la zana binemi était azana bato ya kanisa binemi te par là azana ngoti na te si la zala servante de l'Éternel aza servante de Dieu tout le monde a qui n'a pas bouka soki n'a pas na saska samla na fila fila de ba benga ngo bouka soki ba 21 jours ba salaka bunda au monde a silate
Oh, ninga azwaka mateya ya nzambe mokona mokolo, rancune, haine na kati ya sile koki kozala te, eza na place te. Vous assure. Parce que la vie assis là, même ba artiste ba témoigner yango. Bo jouer nde ba bengi bino na film mutu na kwa na ye. Kan ningi koma chombo. Po ba beta na ba danger for bakara. Basta. So ka ikala bi bonjour akena luki kwa na vanda tshelo kolo. Sœur pa ya vai na kwa na ye. Mais ce qui si la sko akoti. Na film écoute ya yete na film ya no. Si la kokota fungoli ka luponka. Ka cri à betaki batutu baningani. OK. Au sentir qu'il vit ambiance à créer ambiance. Batu babandi ko seka. Au monde batu kuna mais batutu bakomi ko sangana ba bendi binote. Azani loko wana ya ko rassembler batu. Mais ce total pénaliste la plupart ya ba komo ezana katawa batarape pinana moi froide moi zarana c'est là. Ce total par exemple Belleville, de l'eau on a pena qui et ça rapinate quelque part peu ennemi, moi je trouve ça c'est un peu trop fort. Ils ont peut-être l'antipathie. Mais il est l'un aussi définition il y a ennemi mais tu me souviens bien ennemi dans sens t'es sur la raté aller là dedans t'es et quand ça n'ont pas qu'antipathie c'est à dire que moi ni mudazo azan antipathie na yo so batunier Gauthier olinga rien fouté poigne olinga MKT poigne a ko expliquer oté ah t'es na linga langa ka été atanga kanda wa kanda na nini asala yo nini donc raison exacte mais oyina mutuka bongo koloba que peut-être ba antipathie ezali na ko bondima koloba peut-être que bateau yo ndeba ba ndesi batumo ba mima bango lokola ba moto de panneau je dois zo kelinga soti no bozo kenda ba yebité place ngo to kende to sala nini kuna ayebité mais azo kende ni kaka. OK. Zo mona batumo bazana ba volonté te batumo bazana ba décision te na vie. Peut-être bato bongo pe ba mbalé bato ba mbalaka facilement to inaye to inie mais en soi quand inaye aza pena na koyina wana ya silate. OK. Vous comprenez parce que la liste ka ko tango ezala on faut liste pe tant au moins c'est comme si to beta lisolo ya to beta lisolo ya c'est pena Sarah mais to beta Sarah on nani point d'interrogation ah fan révolté en tout cas Zambalo la si la mona ti azane ka fan révolté. OK voilà kuta azane fan révolté au moni to biso to beta lisolo ya musala na biso. OK la sko bango musaba yelo ko ba yeli biso liste tout le kuna na betela ko lisolo ya film ya matongi siko ba yeli biso film ya binemi film liste ya binemi ante biso to beta lisolo ya silence complice. Si lelo non la non nazongi la ngokutu to beta lisolo ya prophétesse to mama ndoki ozomona na ngambu na biso ici on travaille donc le baba bo bimisa ba liso ba za ko distraire ba sala ezalité quand rien à faire ni balobaka ba rater ou même occasion ya ko c'était ba sur le loko sala te baza le loko ko proposer batuté baza na actualité te ba ko ça va être distraction to pesa ce des différences. OK. S'il est quelque part, il sort pendant 30-45 secondes. Au Moningue Lobami. OK. L'autre est quelque part. Il sort et se retrouve dans un restaurant. Maléwa. Na lingala tobe ngango Maléwa. Maléwa. Ils ont le ba restaurant ezanga tina ezara yobika. Il était comment? Il Lobami. Parce que la différence, il y a deux sorties. OK. Moutona Kinshasa Zate. Voilà, je suis dans 8000 km. Mais s'il est quelque part, il habite sur Azawa. Azana kana Congo. Azana Congo. Na RDC. Mais ma sortie médiatique, il y a ici la 45 secondes, on appelle 45 secondes. Il y a Wapizo Beta. On a ici les gens impact. Même sortie ici la kaka, banani, tonton Shogaza kuna. Au monde il y a l'impact. Au monde il y a lobby sibat. Oh, star, il y a surtout Sarah Salaka. Il lobby saka bat. OK. Isalaka makelele imatisaka mafuta siko soit siko to ça ce que le contraire que si la vous dans un restaurant bon il y a sous dégâts bato on va le dans une bisoyo nangamu na bango balinga bazwa pena 117 émissions to ba même 1500 émissions na sens nini bange ba on la fourchette ni zela ki ya couleur ni o asi ana olia biloko ni abana linga biloko ni mouchoir zela ki pemene zaki na ko olungo na babana la tina ba couleur ya ba détail nyo so ba ju pena musala alata ki lipapa et la moko zaki ndenge nini tango bana olia kuto muni aseka ki boy ba paparazzi
C'est ça la différence avec Sila na Batumusu. Parce qu'au niveau aussi la Zali wana, boire qui c'est na makambu ba deuxième film bo créé où il y a liste binemi. Mais non, pas nous va tirer mututi na ba niveau wana. Pour voir même. Moi je dis seulement que qui s'abinemi hein. Moi je dis seulement que Sila n'a pas d'ennemi, ba misusu na tout baza ba collègue. Azane na ba ami. Aza ba amité. Ba to na baza peut-être na ba antipathie, o baza pe na raison ya ko inela Sila te. Oh. Batu tout bazala nini waso bato almetsa bango moko yo za ennemi ya Sila te Sila za ennemi no mutu to oboya na minute mutu to wangana kutu na minute bato belé ba siliki ne batie bango na tie kombo na biso place wana na minute ozanga SB na minute ozanga appel ya Vincent les autres rôles ba SB za lokola équipe nationale ya théâtre kundeni. Et tout le monde a rallié au pas parce que tout le monde a battu par ci par là parce que la SB va tourner pe makamboya bien tout le monde le na nenga théâtre SB za leur équipe nationale te to o moni de to zanga industrie ya biso motoloba parce na biso poto zangi industrie ya cinéma parce na biso poto tout le monde ba Nollywood ça ande ba Nollywood la na soutien ya gouvernement parce na biso mi ba les zangi poto zangi ba producteur c'est que si là a combler ba vidéo na moyen oyo ils ont monté dans ma boucle naïe. Tu vas appeler belé quand même ton ni m'appelle bien. Na minute SB to comme le rôle, biso to comme le rôle la industrie ya cinéma. Ko biso de toujours produit. Jérémy Chaban pas ça. Na lobby ya. Na nyazo beta 10e épisode ya Silence complice et Sila. Mbala moni nyezo kota. Nini ndokito prophétesse to moment ndoki. Nazolo bano na minute olo bana mercredi le to vendredi mercredi ba msuba tournaki jeudi ba msuba tourner vendredi msuba tourner. C'est dire que tout ça côté lembi mais faut pas Jérémy Chaban il peut se quand même reconnaître moi je le reconnais mais ba Jérémy Chaban bazo ça va vraiment ça va maman déjà pas non ça qui biso ki kala mingi te tout le monde appelle biso pe to banda ma déjà pas à côté makambo oh mais na lobby hein eza affaire eza li kamuna affaire et ça va faire c'est une femme ambitieuse azomona musika tenga pe na yibi na koma pe filmer na kasi wana travailler na armelo na pese moté na ji formation ya Fioti Ngoma na Mindodo ouais c'est que biso to zonga la pe espine to zaka pa ba kwini madère oya ko on rappelle la rappel chef voilà te bola c'est qu'on a sangi si ekomeli ya Mindodo na ya Fioti Ngoma moi mukepe ya Wulimba parce que batuna travailler na bango OK ozomona et ça va faire ambition yango wana siko biso to tourner biso tozo produire pe mbongo ezokota bartiste pe bazo zo ba valeur bartiste pe misala na bango ezomonana parce que baza ba artiste l'artiste ne vit que de ses œuvres c'est ça aya sali musala na ya côté simo muke na ya kei parce que la place va réduire biso to bimisa ba film ya solo ba yele biso na liboso film ya matongi deuxième film ya biso yango yo ba yele tala niveau ozomona te mitu ya batelembi. Voilà, en tout cas, mito batelembi, tozo ke la biso malem la kochite ka côté tozo lo baki, tozo na posa ba bandeko ba bimaka ba c'est panu ça la format qui to komaka en tout cas ngana soutenir yo mon frère ndeko na nga parce que na lingaka o tsaka ki artiste était ce qui na bengi yo o répondanga to kuti appel makenanga o rappeler to solano bien décor en tout cas je le salue chaîne na yo et qui liboso pose appel mutumu très poli ba tout ba c'est très respectueux c'est vraiment bien aux bien na batu au longola ba galon ba artiste ba komona ngo kili o benge boye ba teba ki impolitesse na kati o benge boye azo répondre oté parce que ça na ba artiste musu ba ndo rouler la ba émission mais les locaux mo benge boye azo répondre oté entre guillemets yemo so rotala ayebi vous comprenez donc boka o dimne bon parce que bira so do dimne te baza ba artiste la toko tana mulongo ya bato bazo d'accord en tout cas ngana peso bo bengo mo kwa soit et que liboso sala makamna entreprise na ye avancé liboso avancé kutu na minito na biso moni bandeli wando za ba moni ba décor ba ina ba chaîne boy ba tesco mams mafuta c'est ça c'est que combat ce que comme réel ils a pas combat cage arbitre ça décor soit bien c'est mams ça mams roya ko o mams roya ta la tête décor ça les o yona mams na biloko ya Cardozo au minimum c'est pas Jérémy. OK. Au minimum c'est pas maman Thérèse. Même c'est Ganaï. Je pense c'est pas Kevin P, je pense à Keda. Je pense à moi que n'a ça l'erreur. Pas de corps même ça roya.
Même ça koya neko jouer. Mais abali ka chaîne siko abali ozo ba combat pourquoi? Ba émission ba nini pourquoi? Te ko banga. C'est que c'est étoile. Ko banga. Ane loko mo boy. Ko banga. Muto ayebi ke aza fort abanga te. OK. Muto ayebi ke aza ne loko kati na ye. Nazani loko na kati na nga na ko banga te. Nanya ko tufa mo. Soki mutaza ya ko banga na ko mara ba niveau wana. Omoni la peur. Peur et bloquer ka progrès. Et bloquer ka avancement. Très bien. Et bloquer ka bénédiction. Zomona. Muto aza na ko banga abanga ka kotia lokolo. OK. Mais muto aza na ko banga te a ozaka. Oser grand comme le monde. Zomona. OK. Voilà biso wana. Voilà en tout cas Nabi qui vous a qui ebelé. Pour tous appeler na M comme na M qui za ma ambition. Ambition faisait là. Je n'a pas là le mo na mona qui madame la déjà bi na kata na salle de classe moi na madame. Oh soki on met sur la Nathalie ba vibo le lomé la betinga ngana skoy na 3 mètres comme na 7. Lobi mère faut sentir. Très bien. Omoni bitumba moi na maïla banga moi na maïla bitumba tola na MK ngona yo pe mo tali Nathalie des émissions au ngwabira beti na sa nini te babir faut sentir. Ozomo mo entreprise okende. Est-ce que c'est pour autant na yo? Normalement ils a bon temps ils a pour motiver. Na ça motiver. C'est ça. Na ça ce qu'on motiver donc ndenge pe mams ndenge pe sous décor ay bo. Bana batu bazo ils ont PC pérage. Il faut alinga ratka la ka premier. Premier de la classe. Souci ngona ratka la ka premier. OK. Souci ngona ratka la ka likolo. A banga te a travailler encore davantage. Or ceux qui concurrence exacte à to sala ka pona osala. Donc c'est ça. Merci na batuto bolanda biso bozaki vraiment ebelé ya kolanda biso otali émission au partage. En tout cas toujours qui na biso malem na rochité a toujours clôturer na biso nini batu bakoki ko retenir na passage na yo na mokola lelo na émission na biso. Te batu faut comprendre que na temps au tozo kendo photo tika ba futilité. Très bien. Mutuna musale sika zali aluka excellence, aluka avancement, aluka progrès et puis aluka kosalango tellement bien batu ba sepela na musala luka omi o sepelisa batu te batu ba sepelisa yo kande yangwana et puis to tika ko éviter ba antipathie na pe biso batu to sala misala ona batu baza autour ya ba artiste to sunga bango ke musala o eza noble. OK. Babengaka bango babengaka biso ba éducateur ya masse to mituna nanu eloko nini tozo mema lelo na société na biso. Est-ce que makam tozo sala eza malamu to eza mabe? Bato pe batala kabiso bayoka kabiso baza bazoba te. Ozomona baza bazoba te. Siko to mema batu facilement ba sepela na bango na hôtel na bango ba film ya bandeko na biso ba Nigeria ke ya biso ko biso to memela bango ba buzoba mafinga na maswana. Non contraire heureusement pour nous SBA là JS production yali nani pe elonga yo na pe décorer eza quand même na bato baza na conscience to sauver musala oyo. Tout kota penza na mulongo ya bato yo bako militer bako lutter pour que musala oyo ezala sauver. Musala oyo kende liboso bana na biso bako ya na sima ba sepela na musala oyo parce que ba artiste belé pe lelo ba sunga ba famille na bango. Ba artiste belé lelo oyo bazo tangisa bato. Ba artiste belé o bazo futa ba futela bato pe bandako kana moi muke oyo ezokoto soka zaka consciencieux et organisé. Donc les musala oyo ekoki ko mema mutu musika to beta liso je pense Léo na pourquoi to lobi na tongo il y a un groupe d'artistes ba ko ja mona ngana tuno question na ezo sa ndeni lelo ba ndo benga ba artiste comédie ba zaki lo ba tout ba essentiel ba tout mo boy ba za inutile na société ba mona rapé poto grave pour artiste comédien qui retourner na poto ndo mona ba Nigeria so rôle ya poto mais lelo to moni et ça un nombre penda ya batu bazé belé oyo bazo kende ko ba production na poto connaissez l'ondeni ba artiste belé ba okende conscience sur les salibi obi premier voyage à Mimika bon là ça parmi bateau là mimi azonga là il file ouf azongi pourquoi à comprendre que musala onga na salaka mini na ngoza na Congo. OK. Donc songa na vani na Congo dans sala mbongo ozomona ezana le cas pour conscience na pene vandi bisoté tant conscience c'est ko vanda biso penza to mona ba producteur bando ya ko beta pena na ba porte ya ba entreprise na biso ya cinéma ou ezobima o. OK. Non na film na nga désormais
botiaka na film na bino de bon ezotalama non seulement na poto mais talama tina Kinshasa obi combien de bato baotala film na Kinshasa. Ok, mais langue peut être compliqué pe biso hein mo na ba film na biso te parce que au moins dans début autozai nango la production était d'abord locale mais si ko net sous-titre ngo pe ko la ba si la ba comprendre que besoin wana ya kotala ma petit libanda ya ko percer commis c'est que bakotia pe ba moyen pour na sous-titrage c'est ça pour tout le monde la vie est belle et ça ma linga la mais tambola partout parce que ba sous-titrage ezalaki ba sous-titrer en anglais ba sous-titrer en français au monde apena ki makambu et au kene museki puis au monde ki ba trophée na ndenge ya libanda ba film na biso pe ba nakoya et ba na pe kozala nominé na ba nini ya minene na ba organisation ya ba prima ba film na ba terre. Voilà, en tout cas, comme Nabiso, Nasuka, merci Nabatu, tout botala Biso, Bopesser Biso, Matoi, Miss Nabino, en tout cas, vous allez qui on a branché. Merci bien à commentaire Nabino. Et ça, là, vraiment, qui toko les abakouk, la meilleure fan du monde entier. Dans les Nabino m'a défort. Vous allez vraiment qui toko ma casse. Botala émission Nabiso, vous partagez, vous commentez, vous manière yako. Pesa biso force en tout cas ya kolongola to ko baksa ezate natango baninga ba ko sala ba filmer côté ba distraction zo ya na ba liste ya binemi na héros binemi bakena ngwa en tout cas ngana bino to mona na soki kolonzambe azongite bye.